so batali bo so mutu atali yango na microscope omona yango ndenga siko bayo omona poumon épaula. My God. Mais liboso ba bango mona ngo. Liboso batali ba mona te siko docteur est-ce qu'on filmera na filmera te. O melaka bangi te. Bon siko tolo no épaula. My God. De épaula pende ya épaula donc kati pende épaula. Ndeko ngana bela. OK. Dieu m'a fait passer par ces chemins. Et c'est là qu'en décembre, novembre, décembre, ma fièvre qui est bandie, à exemple, ma fièvre fin de l'année. Oh, décembre, maladie ici là, ah bon, il y a une maladie à fin de l'année. Oh, moi, tout ça, na ma fièvre, na moi le pan, on a quartier, na ndako ici, oh, il y a un petit cali. Janvier, février, oh, maladie ici là, et comme il y a beaucoup de boleka awate, oh, maladie nini. Si ce qu'on comme c'est que on est commis maladie moussous. Allez, mbala moko penga pe bandoto échanger. Na komona maman ba komo ko ebisa yondo zana okufa. Donc ba messager de la mort ba komo pe so ba message. Yondo zana bongama mabe ozwa yo esalo boy. Tango ebandi bongo to komo ki na ba hôpitaux. Maman pa yo mona ke ma José na PCMbo te place aza. Maman pa mo mais maladie moi ni bané maladie moi muke. Iso e bikate ndeni. To bandi ko tambola toke mama yemo e simbité toke kabinda e simbité toke ba centre o ba sala ba diagnostic ba tuberculose e simbité ba monaki malade to baba bazo mona eloko te mais yo mo ozobela ka mais nga na obela à l'agonie aussi linzoto comme na fazo que même ba master ba nani ba mono ba ke akufa siko men hôpital nde ba mono elote mais yo ozobela mais yo sko obela sérieusement o mais la paix ba ki changement o mais la ba ki changement te sko problème ezo za la so ke no hôpital ba mono elote o ba na quartier ba mono ba ke non so ba kufi to buka wana ezaki to buka parcelle ko wana ezaki ba sero ezaki so muta kufi na parcelle wana ba buki lopango. OK, ceux qui jeune à couper. Balé na kindoki ba buki sko ba mo ko avertir déjà. So basile a kufi to buka. So ka kufi to buka. On sko ngana komi o commence ko à l'agonie. Donc comment benda KO par terre. Donc yo mo po ebi kende na zaboe na odie. Donc des zaboe na okende. Mais ce que ko kende ngo pe o comprendre mais ko kende ngo ba kenda pe boite. Na salinine. Na okende me na okende na likamunini. Okomo lota bandoto siko na bandi siko kolota siko bandoto siko yo batu bakomo ko ibiso ke non des aboye bongama parce que bazo ya kozwa yo contre temps otabo moli partout na ba hôpital solution ezato o me ba kisande na ne ozobika te nzoto esilio okomi on dirait oyo ke akufa lobi bana quartier batomoyi ke baya obuka lokoma famille okoma net que ce soit bonne année balinga bali on en décembre. Botamoli partout et par rapport au lobby que okoma ki kolota yo mo pe okoma ko pressentir que ozo kufa déjà vraiment on mo pressentir que okende parce que bato boya yebisa na butu na Basile bonga ma ozo kende entre tata ngolota bongo olota lwa bakanga na mai. OK do olota bakanga na mai bena na mutuka mo be ba chayo wana ovanda wana o mena vie na wana. Donc c'est comme si bazo déjà bazo amno bakangango déjà bazelaka exécution. So exécution ana siko donc so batali bo so mutu atali ngo na microscope pa mona ngo. Denga sko bayo mona poumon épaula. My God. Mais liboso ba bango mona ngo. Liboso batali ba mona te sko docteur est-ce qu'on filmera na filmera te. O melaka bangi te. Bon sko tolo no épaula. My God. Des pola pende ya pola donc kati pende pola. Lorsque physiquement beau terrassé par la maladie, autant mo ba hôpital tout ozobikate. Donc pour nous comprendre bouteille boy na ko mema ngoti. Ah bon? Bouteille kopo mai na lenga. O lenga bo simbi kopo mai mais o trembler o kokate il faut pas médicament mai. So na lo ba o yokate. Yes, on a bon mot. Parce que papa, c'est tant que vous commis à niveau, qui est singulier qui est bon mario. Bando qui ont il y a quartier, il y a famille ou comment banen banen ba bon mario. T'es sûr que moni ndeko.
ba famille eza ba réalité belé ba famille no mona to botanga ba famille o moni na ebsen de ko mona bi motan to kata ba lien famille to sala ba jeté lien famille eza fort pourquoi parce que la lien moko lié na sang eza famille ba famille eza fort na vie ya mutu po to za lié na ba famille na so na makila or eloko leki na ba relation nyonso eloko leki relation makila ezati yango mona même nzambe ntango yoko intervenir eza na vie ya Adam eza na vie ya Abraham eza na biso na nouvelle alliance nzambe intervenir ka na makila intervenir na makila po sala makambo ekotika libela maladi obele mema ebele na liwa ebele olobi ke baba comment kozela liwa no oui famille ba na quartier bakomo mona akufa lobi ba ependa ke so bazila kufi to obuka tobuka lopango tobuka lopango dans son au succès on non so akufi to obuka lopango c'est que ba famille bandoka famille de balier wana Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, simana onto ya kolobake nzama boto kwaye, lisusu wapi na manso, azo saïla biso, elongo na pasteur, fezamisi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na filo mukwa motema ya Bivens, de homo depuis Londres, pe na mama Gisèle, luke le motema papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Yesu nde mosuki silema ne triomphe jamais, toujours na cadre à informer bino. Le long na émission na biso rien que la vérité le belanine, makameze belé, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons les savoir que les combats spirituels existent, bien aimés dans le Seigneur. Et combats spirituels, ils allaient bien aimés. Et tout le monde vraiment, makambo belé na émission na biso ya lelo. Comment on a que la réalité mon sous comme le on a vu et banana spirituellement. Ba maladie mon sous comme le on a vu banana on a vu et banana spirituellement. Ba maladie mon sous comme la bande ko depuis ozawana depuis que malade lata onzoto. Mela bakisi ande na ndenge okuma otamono na bakisi na saki bana babota mabiente obota bana mito esalaka te obota bana bakizenge obota bana bamayele te obota bana maladi na maladi yebake les combats spirituels existent bien aimés dans le Seigneur et comme il peut trop tard les derniers mots reviennent toujours à Jésus-Christ de Nazareth nzambe wana accomplir son solution na émission de l'eau et le monde en comment quoi et les monuments vivants ya bolambo ya nzambe nzambe abiki CFP na liwa ya ba maladie compliquée OK comme là qui est bien aimé azanet que rescapé de la mort. Donc le loi Azali vivant, boyebi très bien qui n'est pas présenté, le lot tolingaki ameke un peu koyebi sabiso na ba étape pour aller capé bandeko bazo se retrouver na ba étape wana. Et Seigneur du Salamine. Ah, bonjour, apôtre Basile, shalom. Shalom de Kwalfi. Boni, ça va? Na yeso akeli bisoma, ça va na ngolo nzambe. Ok, lilo bana bande bazolando. Na pesi bande ko nyonso mbote na kombo ya Yesu, partout place aux ali, bana nyonso o nzambe pesi so dans la foi, les hommes de Dieu, les servants du Seigneur, les enfants de Dieu, partout place aux nzambe apambola yo. La émission Tinasuka, je pense que tu ne seras jamais déçu. Et que le Seigneur va faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Apôtre Basile. Oui. Na émission lelo, na mingato beta vraiment du solo, né na otayi kolobake. Il y a ba malade yo bande bazo se retrouver na tasse. Bazo prier ton pourquoi solution ezate, ba ki en tout moment. Na mingato beta du solo sur yango, n'etiope nzambe azwa vraiment place wana obela trop papa le na robete la biso le solo ezali kindeni avant que tokota na mosindo assez ya sujet na biso. Merci na pesi na nzambe merci na pesi pe de Calvin merci malgré moi temps ebele mais nzambe bateli biso vraiment. Alors de Calvin o moni ngala loba boy o moni maladie ya nzoto esila nango so epena maladie ezala nango nzoto ebeli parce que nzoto peza na ba anomalie nango ne to tambolaka ndenge to liaka ndenge to melaka ndenge to lalaka et puis ne muta okola nzoto eza structure non et comme on attend moko ebelaka elembaka mais so maladie eza nango pena ya nzoto so bakenda nango pa baminganga ekosila yango mona mutu musu pa beli inane mabiki okay mona ngana yebi na yebi maman moko bazaki na pota na yaki na niveau que so tali na poitrine awa
au monde ndenge ba organe ya kati ezako fonctionner donc pour tes yeux zone mo bimba mais ba kendo hôpital pe sili nango et sili pourquoi pour maladie za nango na nzoto so maladie ya nango na nzoto et aussi là mais les oui donc so maladie ya nango na nzoto et aussi so ba ke ba aussi là maladie e boma eza ya nzoto te so qui ko maladie eza na niveau nzoto te maladie wana taba et comment so ba ke na hôpital obika te no mona maladie wana ba ke na hôpital o esimbi te ba koti na o esimbi te ba koti na o esimbi te pourquoi parce que éthique est dimension nzoto et comme est maladie spirituelle l'homme de Dieu parle l'ingolo banini c'est que ceux qui au moni au salut constant en tout moment zobela oui un mois au hôpital après 2 mois au hôpital nous honorer mais ça n'a déjà na bakis ko changer ba hôpital ba mona elo roté ba du maladie mo esi la raté soit que ba mona elo roté mais toi-même tu ne te sens pas bien c'est que zali niveau sous ya ba médecine te commis. Donc, ce qui est commis à niveau, donc on est sous niveau de médecine. On est sous ces maladies et l'homme dans parce que la Bible dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce maladie est aussi là. Mais ce qui est commis aucun hôpital surtout les maladies comme on a l'oroté. Mais yo nzoto est bien té. Mais ce aucun hôpital on a maladie. On a ce qui est commis dans dimension que et l'ongwe c'est quoi maladie corporelle et l'ongwe maladie scientifique et comme directement maladie spirituelle. Alors tant que comme maladie spirituelle oko ezana thérapeutique morote ba opesa et aussi là à part la prière. Ndeko na bela. OK. Dieu m'a fait passer par ces chemins. Et c'est là décembre moroboye novembre décembre. Ba fièvre kay bandi exemple ba fièvre fin de l'année. Oh. Décembre, maladie ici là. Ah bon, il y a une maladie à la fin de l'année. Moi, tout ça, il y a fièvre dans moi, le pan, on a quartier, dans le ici, il y a un étikali. Janvier, février, oh, maladie ici là. Et comme il y a beaucoup de oh, maladie, si ce que comme c'est que, il y a une maladie moussous. Allez, mbalamoko penga pe bandoto échanger. Na kumona mamu bat bakumoya ko yebisa yo ndo zana okufa. Bakumoya opeso donc messager de la mort bakumoya opeso ba message. Yo ndo zana bongama mabe ozwa yo isalo boy. Donc dès qu'on a yo comprendre nzamba yo comprendre ngana nzela wana ke ba maladie spirituelle ezalaka. Ba maladie spirituelle ezalaka za ba jara ba maladie oh so muta tomber nango à cause de la solution hôpital moroté à part la prière, à part la délivrance. L'homme de Dieu, doit vraiment temps avant que tu côté l'histoire ba maladie spirituelle. OK. Mais quand on obéit ce témoignage, nengo banyagi, oninga kufa na mois ya décembre. Mais quand on obéit la biso maladie on yazaki ndeni botamola ki wapi salamandi avant que tu côté na maladie spirituelle. Donc et banda on a fièvre. Fièvre moi à fin de l'année donne ne tikala bo tikala roi na mona ngolo roi ndoto bandi le roi moi rêve mo bo vandika bo moi fièvre moi bandi ya muke au monde pe ah ya na ngo fièvre aussi là aujourd'hui ba calmant na biso to melaka ou to mesana o mela o meli mais décembre oh maladie ici là té janvier maladie ici là té si e bandi ko progresser au monde pendant que bo comité na juin na juillet na août vous comprenez que awa est sous maladie est sous maladie scientifique awa est sous contexte scientifique mais et comme une maladie spirituelle alors tant que comme spirituel siko na comme l'autre siko ba messager de la mort na moment na batba comme ya ko ibisanga ke avant que comme l'autre bon c'est ça après bon n'a pas sa précision moko heureusement que au bandelinga tant que bandi bongo to komo ki na ba hôpitaux maman pa yo mona ke ma José na PCMbo te place à ça maman pas mais maladie moi ni bané maladie moi muke et bikate ndeni to bandi ko tambola toke mama yemo et simbité toke kabinda et simbité toke ba centre ou ba sala ba diagnostic ba tuberculose et simbité ba mona ki malade to baba bazo mona eloroté mais yo mo ozobela ka mais nga na obela à l'agonie
osili nzoto osili nzoto ikomi na phase oyo ke même bamaster banani baomona bake akokufa sikoyo me na hôpital nde baomona eloko te mais yo ozobela mais yo sikoyo obela sérieusement omela mpe bakisi changement omela bakisi changement te sikoyo problème ezozala so oke na hôpital baomona eloko te so même niveau okomaki bana quartier bakomaki kolingela quartier bakomolobake non soki akufi tokobuka wana ezalaki tobuka parcelle ko wana ezalaki basero ezalaki so moto akufi na parcelle wana baye babuki lopango soki jeune akufi balie na kindoki babuki siko bamoya koavertir déjà so bazile akufi tokobuka soki akufi tokobuka wana siko nga nakomi okoma siko alagoni donc okoma mpenza kao par terre donc yo moko mpo oyebi ke nde naza boye na odie donc nde eza boye na okende mais siko okokende yango mpe ocomprendre te mais kokende yango bakendaka mpe boye te nasali nini na okende me na okende na likambo nini okoma olota bandoto sikoyo na bandi sikoyo okolota sikoyo bandoto sikoyo bato bakomoyaka oyebi soki no nde eza boye bongama parceke bazoya kozwa yo so nga natunaka bato wana me boya ozwa nga nasali nini okotuna baquestion te nayebi bana quartier kaka naomona mpena bato quartier c'est-à-dire eloko na comprenaka na bavision eza ke dans le monde ya ténèbre bazoutilize bango kaka kua baya kwanoso bamessage mpo mpe baaffaiblir mental na yo parce que obela siko baolinga bandimisa likambo moko boye bandimisa yango esprit na yo nde wana mpe na ya kocomprendre ke liwa bandimisa yango moto ya ondimisa so bandimisi oyo yango esili okei so bandimisi oyo déjà do bazwi oyo bandimisi oyo yango na mental na yo ekoti ya wana bazwi yo siko papa Basile ntango obandaki kobela wana obanda kose reproche na eloko moko te eloko te epuis eza na bagen donc eya na bajeune age omelaka masanga te omelaka bangi to omela cigarette te momoni kaka pouf malade eye ose reproche te ke oyibaki eloko ya motu rien déjà de nature eza vie na yo te ya ozwaki eloko ya moto bando olobaki ata mosu eloko ya mama wana nazwaki to eloko ya papa wana nayibaki oyebi mambo wana te parceque apôtre ntango otamboli partout na bahôpital solution eza to omeyebakisa ndenge na nde ozobika te nzoto esili yo okomi ondire oyo ke akufa lobi bana quartier batomoyi ke baya kobuka lokoma famille okoma neti ke soso abonane balinga balia na décembre botamoli partout et par rapport au lobby que okomaki kolota yo mo pe okomaki pressentir que ozokufa déjà ngamo no mo pressentir que okende parce que bato ba oyebisa ko na butu na Basile bongama ozokende siko elo na sepelaka nzambe de check esprit mo ke obo yango po bon ba bandimisa ka likambo boye ndeza boye okende ngapela tuna bon mais kokende yango liwango okende kaka boye nasaleli te tokotuna baquestion wana te entre tatango olota bongo olota lokwa bakanga o na mai olotaka bakanga o na mai pena na mutuka moko boye batya yo wana ovandaka wana omena vi na yo wana donc c'est comme si bazwa déjà bazwa ame no bakanga yango déjà bazelaka exécution so exécution wana sikoyo moto aza na liloba suka ya vi ya moto aopesa nzela te parce que yo bakangaki yo déjà bakangi yo déjà pas bando balingi babloqué yo déjà batie yo mpe bisiko batiaka mutu mais sikoyo lokwa vi ya mutu liloba suka epa nzambe sikoyo nzambe aopia nzela te baobundaka na yo moko sikoyo parla olingi oloba nini seke baoyo nyonso tu balia bango na kindoki nzambe apesa nzela okoma te sikoyo wana eza na définition ebele eza na oyo balobaka volonté permissive na volonté parfaite ya nzambe omoni tant Caïn aoboma Abel nzambe ayebaki mais Dieu n'a pas voulu intervenir atikaki Caïn sa choix na ye po nzambe pa encore boya akoloba pe bon Abel akufa te mais o remarqué que tant ekomaki bakomo boma bana nzambe a épargné Moïse aboya bike non akufa te bazui mwana bakebwake na mai yesu pe même tant bazoboma bana nzambe bisi Marie zo mwana na kima na ye mais ape na bato mosusu bakufa nzambe tiki mais ape na bato mosusu na souveraineté na ye nzambe mponga mpe nayebi te pourquoi abateli ngai eza bolingo na ye mais sikoyo amoni kaka ke okende te
pongana na makambo na sala na yo na libérer yo te ndena ko mona bato na bakomo ya ba message voilà que papa Bazing tant on zobeta lisolo ke batiaki yo déjà na place na bango na ba mitamu na bango na bazozelaka jour na kati ya mutuka moko boye kufa na kangama wana okangami yo sko physiquement bo terrassé par la maladie autant mo ba hôpital tout ozobika te donc pour ba comprendre bouteille boye na ko mema ngoti ah bon bouteille kopo mai na lenga o lenga bo simbi kopo mai mais o trembler o kokate il faut ba meliso mai so na lo ba o kate Yesu ana bon moi. Parce que papa vas-y tant que beaucoup mis à niveau wana ki esengela ki ba bo mayo. Bando ki on il y a quartier, il y a famille ou comment banin baninga ba bo mayo. Te siko moni ndeko. Ba famille za ba réalité beli. Ba famille no mona to botan ba famille. O moni na epsen ndeko mona bi motan to kata ba lien famille. To sala ba jeter. Lien famille ça fort pourquoi parce que là lien mo lié na sang. Et ça famille ça fort na vie mutu po tous ça lié na ba famille na so na makila. Or eloko leki na ba relation no solo leki relation makila ezati. Yango mona même nzambe tango ko intervenir eza na vie Adam, eza na vie Abraham, eza na biso na nouvelle alliance. Nzambe intervenir ka na makila. Intervenir na makila pour ça la makambo ekotika libela. Tango bengi Abraham asali alliance makila. Aïbisi Abraham mwana nyosu ndezana elembo na ngepa na il faut ba katao il faut ba sortir circoncision. OK tant ba ça circoncision makila et bima. Alliance makila et salami déjà. Même biso na nouvelle alliance. Siko ba réalité on les a plus ba réalité famille na ba réalité quartier. Batmo ba rose vanda ka ba vanda ba permettre nga terme ba lingeli o kaka. Que mutu wana mwana wana il faut ka tozoaye. Papa réalité famille, réalité à quartier voilà. O comme rolota bando toke ozo kufa, ozo kende. Famille réaction na bango ils ba lemba ki yo déjà parce que batamona ki na yo partout hein. Solution PSMT lobby que PSMT. Maman abotinga ma José na PSMT place za abandi ko tambola na ba hôpitaux. To tambolia wa to kotia wa to ye malade mona na ate. Toke ba centre rien exacté oh moni pena ba ba fandisio bon chose likambo loba pas penser on nazane logo te na bi pe logo te ah boye ndesikoyo to yo so sko nzela prière to yo banda sko ba prière to yo banda ba prière tant to continue ba prière nzambe yo sa sko ke malade monani. Après une année et demie. Ozobe la kaka. La kaka. Parce que au moni malade au communauté. Au communauté aussi li au moni pendake muto. Ozara na ndako bimate. Ozara na ndako bimate so na tongo esekisa ngai. So na tongo ba bimiso ba chelo kitio vandi. Otala mokili. Donc otala bige o nyonso pamba. Na otika ngo kala mingi te. Donc so ba vandi si wana tant que maladie est comme à niveau que esprit il y a ma belle longue maladie ce que est mon ami. OK. Est-ce que pour ce maladie longue spirituelle ils ont une scientifique donc ils ont une autre il fait mon ami. Donc parlons de nous que bando qui ba ko tcho maladie mo zo souffrir non mais minganga bazo mona ba mona moté ba longo le munga ata tali microscope na mona te. OK. Munga yo mona ga maladie mukolo esprit wane ko longwa. Aya omona siko ndenge ndoki abebi side ya nzoto. Po ya longo l'esprit na ye bando sala ke na microscope na ye moya na radio bien na échographie moya mona ngwezati. Siko soki esprit ane longwe malade zongi ya nzoto. Donc so batali bo so mutu atali ngo na microscope omona ngo. Ndenga siko ba yo omona poumon et pola. My God. Mais liboso ba bango mona ngoto. Liboso ba tali ba mona te ko docteur est-ce qu'on filmera na filmera te. O mela bangi te. Bon ko tolo no epola. My God. De pola pende ro pola do kati pende pola. Na kotisko na bakisi wa no mela bakisi. Po molimo mabe démon aspect spirituel est long. O tika disko normal, ko mo ngata la moni malade moni ki malade yango bando peso bakisi obiki na na bika sko bon
tobandi baprière nzoto ekomi ozonga nzoto esiko ekomi ozonga ti santé bandi ozonga ti siko nazongi normal parce que malade emonani ezalaki nde malade oyo malade emona bamoni ke tolope ndako ebebi madusu nde siko nazwi banomela bakisi ti ozongi normal. Malade obele mema ebele na liwa. Ebele. Olobi ke baba okoma kozela liwa no. Oui. Famille ba na quartier ba komo mona akufa lobi. Ba yependa ke so bazila kufi to obuka. To obuka lopango. To obuka lopango non so na osuki songote non so akufi to obuka lopango. C'est que ba famille bando ka famille de balié. Wana grand-mère na nga pe à son âme. Azalaki na no ebika siko ba na quartier ba master siko ba mona ye. C'est que ko kwa lingali aye. Anga boma est-ce que ba lancer message que so ka kufi to obuka lopango ekolala wana so ba leki ba bwaki yo sko na maladi moyo ka bango so bazila kufi to obuka. OK. Est-ce que papa Basile le solo obeti par rapport à maladie na yo et bana ko mona na te. C'est que bandeko yo babelaka bazotambola na hôpital bazomona maladie te. Eza nango faute ya baminganga te eza spirituel. So pena muta obela maladie emona na te. Et kozala pe maladie emona na me esila te. Wana komi maladie spirituelle. OK. To ko tanga verset mon na Job to tanga verset mon rapide na Job. Job batbolanda biso Job 32:8. Loin Bible. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si on a maladie, botamola. Et mon anate, ou bien boebi maladie, mais ici, la té, comme une maladie spirituelle. Même au monde, ataba pota. Mon homme, soit azoka pota. So pota, on a nzoto ici, là. Mais ce qui va pota, ou ezara ba pota lié na l'esprit, ici, là, té. Nous, mon homme, tassali na pota 20 ans, 30 ans, 10 ans. Et ici, là, té, parce qu'il faut pas bien un esprit, wana. Nous mon attend Yesu osambela pona mwana mwasi wana pona femme courbée abini. Et cette fille d'Abraham que le diable tenait liée pendant 18 ans. Et cette fille d'Abraham que le diable tenait liée. Donc ça bat sur Satan na kango na maladie. A maîtriser avant de lui wana au bougeté. OK. Ah ba maladie monsieur est que Satan bandoki ndé. Bandoki ba vandi sur wana. Si on déplace wana lo ba pe ba maladie monsieur elanda pe ba semence au mutana on akata nzoto ndeko alvino monde ozaboy eza ba maladie monsieur ti okufa au développement monté amen à cause de semence eza nzoto na yo eza ba semence nzambe OK oko développer ba maladie wana ti eza na ba maladie monsieur so exemple na pe c'est exemple ba maladie ra ba abela ba nzoko abela ba maladie mo ba jar wana. Et ça va malade, moi il a appelé semence à mouton on a nzoto na. Et dans un décomoko connaissance car voisin moko na yebiete mais tant que du soki akufa yi garçon on a bon beau jeune. Batamoli na partout na ba HG na bani baso mo maladie. Azo bela, azo ko oliata, azo sanzara. Nzoto nyonso to ezo sila kande obeti di solo na yo. Na moment ya suka suko tuna ni na porte. Batamoli pas bazo mo maladie te. Ba ko découvrir maladie na moment ya suka tant ba découvrir que ezali pancréas. Oye bien non? OK. Nde eza ya robeba. Mbala mo lobi na appliquer crise en coffre. Eza karayete. Papa moko abeli ba yenati na awa na ba Congo na ba hôpital ebele. Ada abutaki ba Congo. Bazo mona maladie te. Papa eko découvrir que et dans ligne prostate ba découvrir ngo ba lobi que lobi ba opérer le la sali crise à profit. Mais quand on ko expliquer biso ezanini. Botamoli partout na ba hôpital nyo ba moni maladie te. Au moment où bazo découvrir maladie wana et dans moment wana nda azo kufa. Ba kawana pe pona compléter yo ngape na zala ndeko na moko abela ka bongo. Abela kazaki na problème mo sérieux banjo bela. Tant que découvrir maladie 3 jours après akufi. Voilà que 3 jours bango ka mukolomo quoi. C'est quoi donc ça dit au fait les pommes qui est les aranines. Il faut pas comprendre que Satan azalara spécialiste des orientations. À cause de mutu azui maladie. A bombi au côté musu mazui pe bino orienté mino nzela mususu. Donc malade zalango awa.
mais yazwi bino ako aveugle bino na ba distraction mo boye tant bino bo okende bino ande yazo aobebisela omona kati tant omona bebisa sili ndesko omona a libérer mutu omona ka tant bo découvrir boyayi trop tard. Oh là là. Yango ce moni so mutu obela peu importe prescription médicale, peu importe prise en charge, il faut toujours associer prière. Mais papa, si tu es terrassé par la maladie, au qui n'a force à prier, ça l'a raté. Kassit, yango ce qu'on a livre à Job et Lobi, livre à Job et Lobi, livre à Job, ils ont la place moko na livre à Job et Lobi. Ceux qui m'ont obéla, ils ont droit à compassion, à bateau, à pembe naï. Tant que ils ont maladie, ils ont besoin, force n'est comme bateau, baza tout autour naï. Yango mon na vie, il faut se faire entourer à bateau, ba sambela, bateau ba ebi prière. Mais ebele na baka bon mo ke batiki. Parce que ba ebi nzambete. O ebi so muta obéla, akoma na besoin intercesseur. Akoma na besoin nenga Abraham asambela po na Lot. Espoir asuka. Bible bi Abraham abimi atali ba ange ba oleka yambi bango asoli na bango lesi bango ndaba ni ko intercéder. Abina bi ke boke bo mamboka wana. Mais ebo so bokuti ba juste 10. Ebo so bokuti ba 5. L'autre place qui a encore sambela te. Mais il faut qu'Abraham asambela po na ye. Donc comme na ba niveau musu ya santé, oko sambela suste. Et comme il y a un niveau qu'il faut un basambela pona yo intercesseur azala. Et puis deuxièmement, Nassimba sous aspect au merci Seigneur et comme il y a bonnes œuvres na yo. Ndenge et salama pona Dorcas. Dorcas a kufaki. Mais si koyo muta osambela en place wana azala été. Mais ba bonnes œuvres na ye et sali que ba maman ba banjo le la ba ola misala. Par là au lingo ba que pendant que tu es encore en bonne santé. Oui. Lukosa abolam. Lukosa abolam. Nzoto apamba quoi. Nzoto e apamba. Ezoti nona eko. Ezoti nona beko boeti nona mambele. Ceux qui écouffent le lot, soit qui belli. Et sili. Donc ça dit dire aux gens que mongo et comme à un niveau mobe et qu'on relever au thé. Papa na yebi. Netinde ko moko bo père mobo adana ba mbongo papa comme ti na niveau yebi sa docteur atamoli na ba hôpital la union se simta ke na ba. Oh my God. Akutana ba grand médecin a oui papa na repé son union to sokike obiki singai. Mais docteur a yebi que on ne peut rien. Nous sommes désolés. Nabaka ya bongo papa. Yango ce qu'il faut dire, il faut voir ça bateau barana mbongo. Succès qui to gagnon so pamba. Paul Alobini. Paul Alobi dit aux riches de ce présent siècle d'être riches en bonnes œuvres. De Paul Alobi na Timothée. Abi dit aux riches, recommande aux riches de ce présent siècle d'être riches en bonnes œuvres. Babomba bojuna bango na place oyo nyama mabe akotaka te ebe barate. Qu'est-ce que cela signifie? Tant nzamba opeso ba moyen. Tant nzamba opeso, c'est pas là non parce que nzamba peso souffle de vie, mais yeba pe ko s'investir pour nzambe. Yeba pe ko sa ba bonnes œuvres. Comment on a carté que mbongo ane sukeli ka yo non. Bolamu mususu ko sala en dehors ya cadre ya famille na yo. Un jour et qu'on répercuté pe pona bana yo. Nzamba ko kanta pe bana yo pona bolamu osala ki wana. Nazwika Dorcas. Dorcas abeli pe akufi. Moi sambelizate. Mais ce que bolamu asala ki nde bat bando la ksa misala na ye ako kufa te atonga ke lamba sala ki boy. Ndeba ke obenga Pierre. Pour mon temps Pierre pa yaki asala délivrance te. Afukami kaka abaluki afukami asambeli tanga a tourner c'est Dorcas télément. Donc Pierre alinga ko loba pe misalo sala ki gangi déjà mama la muka okoko kufate. OK. Donc so muta beli ana besoin ya bateau bo sambela pona ye. Yango wana ndeko alfine so muta obela. Il faut être très prudent pour bako meme pe nanda ko nganga nzoka nde baketi esprit na ye. OK. Bako po meme na hôpital mo ya ba mabe ya ba occulti c'est pas molimo na ye. Bazui molimo na ye parce que so muta obela esprit na ye pe âme na ye comme faible. Et ko ndimise pe likamo. Yango mona ba parents belé ba mema bana na banda ko banganga bon la plupart des akabaloba ko banda ka banganga te zaka Bible. Mais conscience a mutuka ba ko sango te mutu moko yebi ke place ote ya nganga. Mais la plupart pe bato ba mema ba place wana ba kufa kaka. Parce que tant satana tant nganga yo yelie mutu esprit mo boye vagabonde na ngwa mutu ba elinga mutu onde nya zueti.
azwi wana récupérer watan yo zonga na mutanda ku wana akosi binoka o muto yo eza noko tel eza mutu tel OK yé pas moni azwi shida ya âme a comprendre que ba ilinga amo yo na otika on te na otika la nango wana elora liboso il faut être très prudent elora mi balé tant muto ana force ana makasi ana ba moyen il faut yeba ko sala misala malamu demo et na Ézéchias oui voilà c'est prophétie à Baluki nous avons ses souvenirs. Ah bah nous ça va bonnes œuvres. Nathan Molagi bien, j'ai été bon na bonza mabiki ici. Au moins ndeti zwa ndeti ka Ezekiel swana azale makazi. Ye mo razuite un gomi lobela. Mais Dorcas isko tabita Dorcas ko azale makazi te pa kufaki. Mais ce moment ko bakango Ezekiel sa ki makasi azwi makasi gomi lobela. Nzambe pa talabi oui. Muto asala mambebele pona nga akokufa te. Donc so muto obela marambo ebele ekotaka na kati wana ba réalité belé ekotaka na kati wana po soit mutu wana bika ou soit mutu wana kufa ndeko alvino oyebi babiloko twando oyo bato baloba mingi ke biso toya bapatriarka biso toya bamatriarka bato ebele bakanisaka biloko wana esukaka ke so nalika banoko nde baoloba te makambo wana ekoma ekendaka mpe même ntina pouvoir spirituel makambo wana ekendaka même ntina bapouvoir spirituel mpona oloba ke biso nde toza boyi bato bakoloka biso ya banoko biso nde toza boyi bato bakoloka biso ya batata mwasi moi mambo bato baloba biso toza bapatriarka na bamatere donc mambo wana inga esukaka te ke biso so tona likambo tata leki moto aloba ou bien noko non makambo wana inga kolakisa mpe ke biso bato bakoloka biso ya banoko biso bato bakoloka biso ya batata mwasi e bamaladi spirituelle ebele euta mpe na bapouvoir spirituel wana biso to ba patriarka biso to ba matriarka donc ba malade belé ou taper na ba pouvoir wana OK famille maman batali ba Alvina komozwa a osali sakara excusez na pesa exemple wana ah papa Alvina komozwa a osali sakara côté maman OK yé aza patriarka ba no créelo pe ba malade OK ah que papa Pazine donc ceux qui n'est pas en famille aux années l'autre oui ça m'a comme bénir yo au comme mat soit au poto soit que au bali au boti baninga no batika di ba célibataire bazo kene les bosote soit que au bimis net que mutu na kata famille na bino c'est que bituma pe ya maka spirituellement faut aux en vie de prière parce que belé les assoyés nza matomo li bango comme na vie mo ya bien ba bossa na nzela prière nzela ya nzambe kasi bible lobini yoka bible lobini lorsque les Philistins ont appris qu'on a oué David pour roi sur tout Israël, ils sont venus les chercher. Tant que les Philistins ont dit que David a commis roi dans Israël, ils ont dit ndeko lipamboli est engagé à combat spirituel ya makasi. Lipamboli côté sarapena bandoki ba comme na recherche na yo. OK. Yango au mona Bible lobini. Ebi muto azé levé mais azama il était à kufa le roi nyama. Tant muto tombwa mi. Faut ba que famille pende la muki. Ah, na famille non mutasoma mutuka te mais asomi mutuka. Na famille mutabala alliance te mais ya bali na alliance. Et puis moi je dis aux gens toi ba bantu bozueza lix. Ezabilo musu c'est pas ambitieux ça non ba lix. So salaire te ba bomayo. Ezana batu na Congo ba kufa po bala. Ba kufa po asoma mutuka. Ba kufa po azwa avion. Qu'on se le dise. Toi batu mwindu ezabilo rebele pas ambitieux ça ba lix. Ezana batu ba kota mabele po asoma mutuka tambo na ngote. Ezana batu ba kota mabele po asomi lopango. Asomi lopango pa bengi famille ba batali ba comprendre que ah tala maman tande nzamba pambo nga lopango ngo tango bazongo ya bi asomi lopango ba bomi yo. Yango sko moni na question tuni ngai. Soki mutu a senti ka komozwa. Il faut qu'il m'a pas basala nzambe na prière. Soki akimi na prière te no mona batu mususu bozwa ngo pa salela ngote. OK. Nga na bi pasteur mona Angola ayo nzamba yo fungwele porte moko akutani na mindele moko basali ONG moko ba créer orphelinat moko. Ndeko Alvin bazo pese mbongo akosana te na Angola pasteur wana asomi mapangu akomi pena vie pende komi stable. Oyebi ke 2 ans seulement. Bofa banjobela akoti mabele. Mais témoignage nazo ezani mindele baye ba telemi. Liboso a cercueil babi les Africains ce n'est pas possible. Donc mundela ta aotala ba portugais na
ba yeli boso cercueil ya mutu babi les Africains ce n'est pas possible. Donc même on là comprendre que ba bomi pour na nini. Donc poka na mutuka pour na eloko moko boye. Mon frère ma sœur, son nzamba zo sunga yo sambela. Son nzamba ko mo pambolo sambela. Soki to okufotiki biloko. Ke okotika ngo pe osaleli yango te. Vraiment. Okotika ngo baroya penda batali o bien a ozui ya lopango baroseka barolia mais tant bazonga bake ba réunion. Ba réunion na tant ba okende. Ndesko moni place au bat baloba ke biso to ba matria ko bien ba patriaka. Ah, ya zui. Biso ba noko bena lobi na biso eloko te aroyeba. Apôtre Basile, quelque part le dit que Satan est un malade, monsieur Zaki a tué na kati. Botamori partout, mais après ce qu'il faut découvrir et commis trop tard, désorienté bino. Donc commis trop tard, pas mais commis trop tard parce que tout le monde a baka ya bon par exemple na PC de comment voisin moi tout ça quartier moi abeli beli bazo mon malade te ba ko découvrir que pas créant est dans un problème appliquer lobby non appliquer crise à Koufi. Papa mo atamoli partout ba découvrir maladie te ba ko le jour où besoin découvrir que ezali prostate ba opérer lobby na tongo soki na butu a sali crise à Koufi. Ndemo lobby que comme trop tard et pas nanza peu comme trop tard nzama ko intervenir. Oui, merci beaucoup. Kasi ba maladie comme trop tard wana za ba maladie ba bandu sambela te. La Bible dit vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos eaux et vos champs et il éloignera la maladie. Nzamba longo la maladie a éloigné la maladie na tia mutu. A éloigné ngo quand tant bat ba osambela. To même na niveau ne komati. Soyez ba se confier na kata nzambe. Et pas nzambe trop tard ezalate. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et pas nzambe trop tard ezalate. Son na selitaire trop tard wana, ça dit eza et pas batu. Donc, bah, sambela était baké on a processus normal. Même en tangai. Ce qui est zagi prière té. Il n'y a pas comme trop tard. Peut-être tant bah il y a pas mon poumon, il y a baby déjà. Et le comme ça les athées. Mais c'est quoi yo? Et c'est que le quoi ils zagi ma prière, maman sambela, papa sambela. Malgré tout que bah hôpital mais tout l'année on a ta prière. Et c'est que malade est mon ami. Moni. Ici je dis aux gens bato bakaso maladie toke talisa balobaki bazongse non ndeko prière ici ça non maladie et puis prière il y a compliqué prière quand on sur la Bible dit à mon nom vous chasserez les démons. La Bible dit à mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Prière quand on voit sur tobikana et tout simplement. Donc trop tard wana ezalaka na bato bando sambelate. Tant bato ba sambelate yebango ke Satan a bomba maladie wana abombi yango désorienté bino akena bino na gauche akena bino na droite mukolo boyo découvrir maladie et comme trop tard mais si quand temps vous découvrir on sope bombi pesi na nzambe rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Même na temps na mukie Dieu peut faire quelque chose, mais le problème c'est que batba comme ben crédit na sens que ba mo na ka ke docteur mbongo ngwana ba changer mon thème arabika. Les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Vraiment. Au meki au tamboli partout yaya et au simbara te. Donc recours à souka et ça c'est nzambe à lola. Papa Basile. Au lobby qui est en au belaki, bazo baki au kufa lobby. Donc la famille si ça là qui programme là qui déjà malade là tu nous autres au lobby que au comment que l'autre bazo ko ndimiso liwa par là au niveau de sa bisonne ceux qui ozobe là au comment on dit que ngana kufa na ngana keneka et si le kufa to au faut telemela est-ce que au monde mutu so comme kufa so a obela so ka abandi ko sa ba ave wana kena kufa na ka esili eza code bandimisi bandimisi yeye mo pandimi na minute wana esprit ndimi il faut dire aux gens esprit ya mutu elitaka mais siko comme à niveau mo yo mo fo ondima so ndimi penda ke bandimisi yo yango po liwa bandimisa yango mutu d'une manière bandimisa pena mutu moni pena mutu na beto hôpital ko moloba ngana otika bino au monde même à l'objet on a langage à mutu échanger au monde papa comme ça
moi en étant il y a les bossos il faut tala balé qui nous bien a comment changer ba langage comment ça moi si na ye moni zalra mutema okito mona papa mo pesa ba conseil mo robo ba ndimisi déjà liwa ba ndimisi mususu pe ko zala et jouer na ngoka na psychologie na ye mais mususu pende ya ba ndimisi do ndimi so muta mo bela ko mo lo bake na mo na kufa na ka esili ko dango wana parce que ce gros obéla a tous pressentir que liwa ne to lingo kufa telemela on kufa. Mais la Bible dit je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Yango wana. OK. Ndeko. Oko ba no répéter loko wana autant de fois so wana mbeto hôpital. Okufa te. OK. Apôtre Bazou, obeti les solo il y a malade. Ozo bake et dans la ba malade so ibo tamoli partout. Obi quitté après memio na liwa. C'est que ça malade ya molili. C'est ça. Voilà. Il y a bandoki. Par lorsque tout le bake que Élisée malade ya bela ke ya bandoki comme parce que Élisée a fait une malade. C'est bon, au moni concernant liwa, moi j'explique très bien. Liwa eza na haute discrétion ya Nzambe. Nzambe muta décidera mutu a vivre na mutu a okufa. Nzambe mutapesa nzela nzambe pe mutatikaka bato basala oyo bango balingi parce que bato nyonso le prophète Élisée question a posé oui kasi naozonga wana oui naozonga place wana c'est-à-dire nzambe atikaka des fois bato nyonso basala eloko balingi nzambe pe mutadecidaka bon ntango ya moto ekoki nazwa ye ndenge toya na mokili boye eza na ntango nzambe afikisa mpo moto akufa vous comprenez. Et ceux qui t'en ont écouté, Nzamba Ozoye. Neti Élisée, c'était un prophète de Dieu, c'était un homme de Dieu. Nzamba Monique, Mikolo na esili. Yangwana Nzamba atiki ya bela akufa Nzamba zumuli monaye. Nde elita on mikone silaki Nzamba boyaki akufa. Nzamba juye Nzamba juye abiyo au mona liwa lokwa batunyo sotenga na ozoyo. Nde Nzamba juye eli. Mais même notre Seigneur Jésus-Christ mikone kokaki ils ont un torture, ils ont un esprit. Donc, ceux qui m'ont abeli, ceux qui m'ont koufi, nous sommes ça qui nous quitté. Nous sommes ça qui nous abeli à koufi ça qui nous quitté. Non. Mais il y a beaucoup de cas chez nous les Africains. Est-ce qu'un serviteur, beaucoup de cas chez nous les Africains, ils ont dit il y a une réalité spirituelle. Est-ce qu'un vrai homme de Dieu ou femme de Dieu, servant de l'Éternel, nous allons permettre à Béli à souffrir. Après, il y a beaucoup de malades, ceux qui payent. Et nous parce que malgré la posé question au prophète Élisée. Élisée, et là, quand moi, chèvre né, mais il a été terrassé par la maladie, à souffrir. Est-ce que nous n'allons pas permettre à moi vraiment à souffrir dans malade, après il y a beaucoup kasi Paul alobi yango ezana bato mosusu nzambe amoni ka souffrir mingi azwi ake epema parce que na pensée biblique liwa ezala pe repos nzambe akokai aza na capacité ya kobikisa te ntango azomona mwana azosouffrir. Bon ndeko bible ezoloba eza ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Webi bon Nzambe za munene. Il y a des choses où Nzamba tika ngo alobi ne pe lote. A signifier pe binote mais bon mona ke o mo santu ya Nzambe. Mais Nzamba permettre lo mo ekoma. Tout le monde peut na souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir. Mais David a lobi lo moko na continuer chemin nga abi j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni son fils mendiant son père. 7 fois le juste tombe, le Seigneur le relève. Izaba kamoko oke, nzamba tika o ya ye na maladie ya ba kamora. Pour intérêt ni nzamba no tika muta souffrir. A ozwande tini. Ndeti nzambe ka nde papa livino vandi boye, ndo osela no nzambe bia bosko yo banunu ko munuka na maladie. Te, satana mutasala bloa bo nzambe te. Nzamba tika ba o ya na maladie te. Et so tangi na kata Bible mona na kata ministère à Jésus et loko penda yeso ayelaki penda na ndenga mabe ezaki ba malade. OK, so ala muki na tonga ko ka omona bango te. Merci. Ate sala 50 ate sala 30 obika. La Bible dit vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos champs et vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de vous. La Bible dit il a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Merci beaucoup. Apôtre Basile, Banderosko Bazolanda Biso. Oui. Ba Oyo, Bazo souffrir, malade, solution exacte, problème ya robota, ba prière ndenge, bana bazo yate, liba lezo yate, musa lezo yate, mikanezo yate, stabilité. Aza stable te na vie. Ba souffrir mingi papa, bana boti, bana état ya normalité. Message nyoko bana bango. Bon, message na kolo banamongo est un message mo fort. Batamoli partout hein. Baluka elongi ya Nzambe. Si tu as un problème, joie contact na biso benga biso, nous allons prier pour toi. Ndeko Alvin, ngala na auto option na bina mona mama moko pota et sala zone o nyon sur la poitrine dans libélé et disparaître na pota. Soko yebo na tongo ozomona kati omona ba organe ndé ils ont fonctionné. Maintenant c'est la prière Nzambe abikisa. To mona batu ala goni omona pena ke muto akokufa. Maintenant c'est la prière Nzambe abikisa. Mon frère ma sœur, na ebité o la émission on est tanine. Mais na yebi ke Yesu Masiya ko bikso na maladie wana. Ako bikso na situation eza o mabote zalate. J'ai vu comment Dieu donne les enfants. J'ai vu comment Dieu donne le travail. J'ai expérimenté. Ndeni nzamba bimsa mutu na kata chômage, na kata liwa, na kata maladie, na kata stérilité. Na moni yango, na moni nzamba obotisa, na moni nzamba faire voyager, na moni nzamba olongola même ba mari de nuit na vie à bateau. Kota contact na biso, nous allons prier pour toi. Donne ta vie à Jésus. Zana confiance en Nzambe. Dieu va te délivrer de cette maladie. Ozolo a bien que bako en contact na bino parce que Nzambe abik sur ozalité bolamo ya Nzambe le loza vivant rescapé de la mort tant ozo ba ke bako en contact na bino papa bo prier bo que le Nzambe ma bien na bino ce que ezake ba obenga bino bo comme que non mama tina non offrande ya prière tina non boye ozo monter que ozo bebisa musala na Nzamba ngo ozo chambongo liboso. Et le roi Notunian est très important pour les journalistes. Il a été peut-être un mot rapide. Et le roi Notunian est très important. Au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Nayambi, Penayamba, Bapel Belé, il y a Jarwana. Papa n'a bien eu tutel, a eu 5 avant Sambela, n'a pas essayé bon. N'a pas essayé bon, a un de susté. N'a pas essayé bon, a un téléphone. A son mission à cher. Jusqu'à cela, pour la personne réponse. A son mission à cher. Assumption quitte l'église. Assumption Neko. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne peut pas marchander la grâce de Dieu. On ne peut pas marchander les dons ou on est comme escroquer. Non, et pas nos prières conditions. La prière n'a pas de conditions. La prière n'a pas de conditions. Prière est à la condition. Mais il faut dire, au moins tant que tu es papa. Le problème qui est, ceux qui m'ont apprécié action de grâce, c'est pas il y a problème, mais ce n'est pas une condition. Il y a condition. Il y a commis escroquerie, il y a commis marchandage. Au côté de Nzambe, les cabos, il y a Nzambe baté ka ngote. À mon sa solution te, oh pesanga mbongo, il faut na matangomba. Pesanga mbongo, il faut na sabe non, ba pratique wana. Nazar toujours contre yango. Merci beaucoup. Pour moi, toi, ça n'a si sa place. Ndeko Alvin. Pour moi, toi, Kabila Nzamba, ça même pas na besoin prophète Aloba. Ça même pas na besoin apôtre Aloba. Moi, Nzamba solo, on a besoin pasteur et c'était refianga. Moi, Nzamba solo a soutenir Moussala Nzambe. Tant où fait pas s'arrêter. Aïbse Moubaï Nabi, je sais que cet homme qui passe chaque jour ici, c'est un saint homme de Dieu. To nganda ponaï. Or, maman a azena ba promo sérieux. Sans que le prophète Aloba, sans qu'il n'y ait pas pu s'assiger, à comprendre que Moussa Nzambe, Moussa Nzambe va soutenir. Il faut aussi dire aux gens par rapport à Sijé no lobby que bato belé ba oye pa Nzambe na titi de quoi bato ba oke na banda kwa nganga. Yango moni pe ba obimisa ba prophète, ba pasteur, ba apôtre, ba escroc. Parce que ko oke ne pa Nzambe tende to oke na ndako nganga ke na mbongo na ngai na opé sa pasteur après a opé sa guérison. Et bien ici déjà, tant oke ne pa Nzambe bongo. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu
croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Qu'est-ce que cela signifie? Motuso azoye panzambe lo wa liboso fois cha eza fois na ye. Eza te que na $200 na opesa pasteur o asambelanga bongo malade sili. Peu importe loko muto osala pona nzambe et lo wa liboso c'est la foi. Veuve s'arrêta. À pesa sujet de prière te Élisée par le bagne l'oroté. Mais à quel bisa mobali na ye muto aza mosala nzambe on doit les soutenir. To pese place à ovanda, to pese biloko olia. Mais moi na côté na katanda ko voilà. Merci beaucoup, apôtre Basile. Naba jeune serviteur, naba pasteur mingo bazoleka naba net, naba chaîne, naba ndeko na biso bazola na biso bopesa ebele, ce sont des aventuriers. Oui. Bazoa koluka mbongo na kombo nzambe. Soko mondi ba vie na bango bazo sala ezama wa plein. Kindumba, vie ya masanga, loyenge, escroquerie, kolala basi. Donc escroc, bon escroc bien-aimé dans les seigneurs. Les bien malatites. C'est pour cela, plupart des pasteurs et belé, biso au moins que bengi biso panyo yamba yete bonabo. Parce que je ne suis pas convaincu. Parce que la Bible dit que celui qui fait quelque chose contre sa conviction commet un péché. Et belé ba aventurier basé ming. Et belé ba les caractères et belé petolongo la bango suite à ba comportement ya bisenga senga ba mongo quoi. Bozala prudent, nzambe alo la biki sara. Na ba jeune pasteur nyons o ba memi escroquer ki moyibi na musala na nzambe. Conseil na opesa bino kaka boye ba ke livo ezali. Salaire ya lisum basana sakana na osana no ba vantir na ma musume ko sa ba vantir na koma nzambe te parce que ozala frapper. So ozana posa mbongo ki ozana nzambe wana ya solo. Bible zo ba ke nzambe a endurci motema ya pharaon. Pour a libéré bana Israël était bien aimé pour que aya ko frapper nzambe wana pe aza capable akope ko sima mitema ya bandeko bazolanda yo so ko za na posa ya elom asimi mitema na bon sang que yo escroquer soit que o senga bon pour que basala o bolam amen babiso atoza ba témoignage amen nzambe azo sa biso bolam na banzele belé o ki coûte que to yebité nzambe nzambe surprendre biso na bolam. Donc c'est ça quoi. Naba o ba komi na suka, otamoli partout, malade des hommes on a été, ozo prier tongo midi pourquoi? En tout cas bien aimé dans les seigneurs, yeba ke recours ya suka. Eza c'est nzamba lolo tamoli partout. Otamoli na ba kisi na ba minganga na ba hôpital bona bo ba koki ko pesa solution te ba koki ko bikisa ote. Kimela et pas nzambe ya lola nzambe wana ako décevoir yote. Ce qui peut que oyebi nzambe te l'occasion yango ya couper sa vie na nzambe ndenge Bible ezoloba ke vous tous qui êtes chargés et fatigués venez à moi et je vous donnerai du repos. Nzambe wana soko yepa na ye akobik so akopesa solution na tika ko mona te mon côté atela nzambe pe akufa na soni bien-aimé dans les seigneurs. Bible ezoloba que les malheurs atteignent souvent les justes et l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Et ça na des adversaires na se plan na wana mingi apôtre Basile. Souvent, non toujours. Quand il y a malheur, et qu'il y a souvent, penza mais pas qu'on ratissant qu'il y ait la vie. Mais quand à la délivrance, à ta délivrance, la guérison, la solution comme non, c'est toujours et c'est et il y a toujours. Donc, Zamalola à mon avis, apôtre Basile, au PC votre contexte, c'est la fin de notre émission. Na baïbalani témoignage, bamaka mingi na témoignage no. Au lobby en haut, bana posa ya autono mituna misusu pe bazana posa ya prière no bazo on anzani rapidement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Contact na biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721 isa numéro WhatsApp dans ce bengi biso au Zoabiso. Nous allons prier pour toi, peu importe le cas, peu importe la maladie, peu importe la situation. Nous allons prier et le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, il va faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakolobake, Ntamba Boto, Poye, le sous-soit Elongo, na Johnny Kamane. On se retrouve à la prochaine bague.